Le passé ne revient plus. Tobeta masolo, le présent et le futur. Tobeta le passé. Le passé pour ne pas se mêler au téléphone. Au moins na YouTube ceux qui ont le passé et belé baba nul basé de l'autre côté. Ceux qui habitent le passé. Vous comprenez? Mais malheureusement Nzamba sala mokili to kozonga simate. Pamela Shekola n'a pas ce qui conseille une émission encore. Aza moi si, eza facilité. Après ça, bango tout elengi okende poto. Tu comprends? Oui. Pamela Shekola akenda poto. A vanda, à concentrer finalement, nzamba opesa ye oh nyo sazana ngo posa parce que tu as ça déplacement ya kolonga a tiko kenambo kamo bosala ki combien de trajets. Ozo comprendre? À se calmer, à vanda, à quitter ma cambo, parce que belé pas kenda, parce que belé pas landa qui, bana bon on vie autant souya vivreté. Parce que Pamela Shekola nanda kunaye, à vivre avant d'ana mobali naye, à se respecter, avant de garder bondi naye, à se mon jibo balobagi. De kolobate za mobali naye, aza mobali naye c'est pas facile, mobali abimiste do visa, à lande lui, à sali le makambuti au que vana naye. Tonton Juvenal a gardé bon dinaye. Ba discuter na muto yo. Omoni muto ya za mayele. Ceux qui omoni ta muto mayele ceux qui peut se conseil. A muto comprendre makambo, comprendre makambo ba lobane eza vrai makambo. Faut na salelango. Mais muto mo bazani nul. Azani nul. Ni la seulement par rapport à concept nini. Par rapport à concept que non, elle est rien. C'est un homme respectueux. Vous comprenez hein? Tonton Jive c'est un homme respectueux. Dans le tout tika, au moins Babylone musuto lo baka ba osibira onka parce que ba luka ka kokota ta mususu na ba bêtise ya mutu mo boy. Yango baza ko assumer lelo. Mais na ndenga vraie réalité. Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois déjà Malika Jocelyne Mania, chroniqueuse et présentatrice de ces missions au sein d'une grande chaîne internationale aussi également influente, un film de Ken Piana. Alors avec Malika, on va parler de l'actualité, rien que l'actualité. Merci infiniment à toi de la nation Tonton Mana, mon patron, le big boss de clébois.com, de la nation Tonton Mana, et puis boss lady de clébois.com aussi également, Pichu Manga, boss lady. Berger Junior, merci beaucoup à toi, la grande équipe clébois.com qui tient ça. Herman Amporio, garçon slim, tout le monde slim, il y a Herman Amporio parce que tu as tapé dans ma béango. Clairbeau, la baby fest les plus beaux de Paris, baby mambo dans Loba. Et puis les jeunes premiers de Toulouse, Platini Mwindo va Platini, Vicky Mbelani, papa na Miyake Kimberly Beverly. Merci beaucoup à toi Vicky Mbelani, papa na Miyake Kimberly Beverly. Merci très fort Nakata Londres. Et puis maître novice Biongo, papa na Nouchka, les grands maîtres. Malika Jocelyne. Bonsoir. Bonsoir Prince Bakali, bonsoir naba abonné tout ya Cléboa. Et puis bonsoir naba fan tout balingara Malika, merci naba tout ba soutenir de loin ou de près. Fabien Ngom international mutaboya Malika nanjala Aboyo kufanzala. Ya lingana kufanzala te Fabien Ngom la Platini Mwindo na Toulouse na bayani kokola je dépend na babongaka. Fabien Ngom international, mon vieux Pichu Maïza, vieux Blanchard Maïza, vieux nanga Michono ka aspect spirituel mutakotia générique na musique nzambe. Donc voilà, merci na batuto balingara Josman ya Malika. Voilà. Josman ya Malika batebele babenga abilukela biso ba mama milinzemba tous pepele ya mbetolo ba tonto tiamuna palace immeuble c'est là déjà bientôt appartement na Njili. Alors ça fait un bail au monde en soute. Qu'est-ce qui se passe? Te nazali nanga nikati lelo abiyo za songi babina la songi nikati lelo abiyo za songi Voilà, merci beaucoup. Vraiment, ça va, santé normale. Nous sommes au bas de la biso. Tu fais toujours dans Ngolo Nzambe. Mon peut tous abattre. Mon peut tous abattre. Tant pis, ça à prière. Donc, si vous avez une retraite, vous avez il y a 3 jours et 5 ans, 6 c'est la prière. Vous avez continuer boulot. Mais sinon, nous sommes les ans. Du faut plutôt. Na prière t'es pour un ligne.
Dans mon tout cas, moi, ça dans mon kilo, après ça, on a payé tous les jours. Faut nous la képétant. Dès nous aurons si ma micro, faut nous payer ça képétant. On a eu pour ma camopé bien. Et on a battu monsieur sous. Sur la sambélité. Makambo na ye esimba te ya na bato misusu pe bitumbe soki aza pe na bitumbe ebele sa nzambe makambo ne pe esimba te ya pe na bato misusu abotama na ye babotama na bango na famille ya kisi donc ye so sans kisi pe makambo esimba te tu vois donc mutu aza na bandenge na ya vivaka déjà nga na famille chrétien deux fois pe ya mona nga concentrer pe prière pour esara be surtout na musala otoza nango mutu na identité na ye donc voilà faut tokenda mo église pe po yeba pe identité bato totambola na bango donc voilà. On film de bien. Film na film tokos mamboza bien mon boss Ken puis na plutôt pas les makizembe ipu pangia molomide et puis en direct des États-Unis à Canada zo pesembo te na maniké. Te azan Kinshasa azan États-Unis. Ah ya kenda ite. Te ya kenda ite. Ba ibise bino ke ba meme. Donc mais bino betela ka hôtel ba ki na fallait États-Unis na maniké. Jamais biso to tikolo sala émission jamais na film so ko ti film na film to tindo luka biso vidéo o Ken na sala émission lobi ke fallait au meme États-Unis na kabeli mbongo. Créer ba polémique kutu nani e di ba diata likana liste o bato ba ko kende ba comprendre que Ken pena okenete mettons ba États-Unis ba benga ingapé ba bi Prince Bakali Henri Modogona Claire Bobo la baby fest na kata Paris ba benga ba bi Prince Bakali est que Ken pena na manike ba na Canada ndé ba tout est là itolo pona fali te peut-être so manika tout est itolo po manika zalani mutoloba mais je pense Ken piana aza mutoloba za pe muta distraction et aza muta distraction je pense pas que ceux qui ezaki ke ba memaye à tout est là tolo je pense pas ils en ont bongoté aza na Kinshasa que je sali na pesi pe mbote na maman Emilie Nzemba ya tous pepele ya mbetolo médecin no totigaline ya mwasi maman Emilie Nzemba ya tous pepele ya mbetolo puis na profiter au pesi maman Emilie nyo mbote oui na ibi abenga nga maman Emilie abenga nga ya ibisinga kazo ya kalate na pesi pe maman Emilie nyo mbote ko pesa maman Emilie la seule maman Emilie azala ka Nzemba maman Emilie Nzemba ya tous pepele ya mbetolo mais ba maman Emilie musupi ba profiter bazo ka mbote bazo pe ka mbote na sima ya maman Emilie Nzemba voilà. Alors Malika, l'élo internet n'est au monde là, tout le monde qui janvier a été agressé par un certain Benji pour un dossier. C'est l'éclaircissement n'a pas propos n'a été n'auteur il y a pas si très longtemps. Bah que nimbumba arme lourd mon ami personnel bah ebi mambo na lo bana katsa Bordeaux ana bah ebi par un certain Benji. Ndé mamangozo kineli. Benji en mot beta batu Malika ba ebi opé côté moi ba vérité na ndo lobela ngozo bangila te Benji pa beta déjà non pona na contredire non question na oté bon ngana mambwana na moni loko lobate parce que ce total de janvier totangi na la fille wana bazaki fille wana otunyo bisoki mbali na beta ki janvier tanga komona été te non tanga komona ndeni to yebani te ozomona ceux qui au côté na kati de l'heure il y a YouTube il faut assumer il faut assumer au moins tinga na lobaka ngamanya mutu tu ofinganga na tikolo kangisoti na tikolo kangisoti mais lokano lobana Yesu so sengeli pozo ali pado et convenient ezala mais oyo kanga no ke funda ote to samba parce qu'il y a des gens il y a na batu misusu to na bango YouTube to sala ba kikama de répéter musu lo to zakate ceux qui peut le finginga na okoko ki kangisi te pona okokate na raisonner makambo belé to lié to mela to sala to passer ba soirée to tambola na okoko samba na oti tu comprends o comprendre nga. Donc, dans les bons sens, ceux qui m'ont balayé à bêta qui janvier, des gens dans le monde ont déjà un sens T. Il y a un sens T parce que YouTube est un monde de moussou. Oh, tout ça, la rappel, na ma caméra, ça vit na biso réel. Donc, jamais na cause en termes moussou, ceux qui peuvent vraiment balayé. C'est vrai mobile c'est comme ça on sous-estimé qui mobilicité na émission mais non si yo tout une question na répondre ça vrai mobile tout ça na kata question na tika ngai tala ba fan ba tala biso s'il te plaît. OK vas-y alors on comprend Bakali déjà ngai na ninga vie réelle pour nous vie réelle na kokoti on a kati ya ba dépôt ngabenga ba délire na ba délire ya YouTube et oh comment délire comment délire donc na vie réelle na koti ça on a kati ba délire oh et ça déjà impossible pourquoi na lobi bongo déjà tant to ba ke mobali na zu mobali nanga ce qui j'avais fini combien de fois ce qui le long j'avais fini combien de fois ni a encore fini combien de fois ba vidéo ezali ozo comprendre mais non est-ce que ceux qui n'ont s'engager dans makambo oh janvier au sala vominga moko na sala ngo jamais déjà son ezali mobali nanga jamais na kozo ina koti c'est janvier finga kinga to finga mobali nanga j'avais ta finga mobali nanga ayebi ete
Yeba yebi mobile nangate. Ce qui est fingé, à quoi bon donc que mobile nanga pour na côté de que non, j'avais finga qui on a kati makamna biso pour habiter janvier. Tu vois et qui type personnalité ya mobile yango. Et puis na mobile yango peut soka côté pe bêtise yango. Et ça bouzo ba ça n'importe quoi. Tu comprends? Donc ils ont déjà ko quitter valeur, ya muto ozana parce que ko côté na kati makambo. Pour passer respect. Au moins tout ce que est comme finga ma. Parce qu'il y a des ma finga muso finga ma na YouTube au supportant aussi. Tu comprends? Mais est-ce que tu as côté déjà mobile nous na kati ba deli wana? Au moins tu ko finga ma fini mobile. Tim ko YouTube ici là. Ba au finga ma pour moins derrière ba misaka photo na tala kingandi yo ba fingi. Au moins tu que d'autres appareils ça la propreté. Mobile moni mabe parce que au monde mambo même bata poto ba benga epé moi trop ba Nico Kola je dépend na mabonga kala maître novice biongo papa na Nouchka. Merci beaucoup et puis Platini Mounou les jeunes primés à Toulouse na Claire Bobou la baby fest les plus beaux de Paris Babi Prince Bakali ko benga moi si ya mutumbe ya mbeya mukala ya kimukolo quand même mobali na ye arosa la toucher ce vous écoutani na coïncidence mo peut-être que non bon mona na bongo a supporter ote parce que au fin moi si na ye mukala mukolo et puis mbeya sikoyo o lobi na ata ye moko na mona ki sous vidéo ka ye mutu ba beta ki janvier alobi bo betinga na zolo mena muna côté donc pour dire que ne ba beti na zolo loba na ngote muna konde lobaka so yebisanga boseni au moins que o exposer ka vie na yo ceci réellement vraiment za mobali na ye au moins que exposer ka vie na ye a exposer pour rien parce que mutu yo bi batu janvier a finga oh yo ka teti le la finga kaka yo bi batu janvier finga ye pona ngakuta se lo côté non les pelote ye garçon au babia j'avais finga qui dans les bons sens que azel et pas na ye azel lo côté na nenga ma finga pour j'avais finga batu ozo comprendre j'avais un batu finga na ba musicien minene ozo comprendre siko yebisanga no siko tongo ba beti asali sous vidéo lobi ke ba beti nga na zolo mena mon côté donc pour dire que mon connaît zaka ka bando continuer ka ko finga bo sala ngo siko mo te ke bo travail ba ne ba bimi perdant pour na yo encourageant ngana encourager to susu na bi na encourager ngeza na peut explication na peut ça té na encourager ngote eza na té na za contre janvier té na za contre janvier té parce que janvier na peut sur exemple sikoyo janvier lobi boy ba beti na zolo mena mnokote de pour dire que finga kaka parce que babando beti c'est que janvier de tous les jours babando finga babando beti tous les jours c'est protéger au batama naé obino be bosala ba analyse ba critique mutumsa ko mona ma finga ningo lo bana ko finga raté mais mutumsa ko mona ma finga mais ezamba ba côté msupe comme raté na ba orchestre rebelle yo oh mais na comme raté parce que na poso ke na ba orchestre on a est-ce que na ndina za bo vina nga mobimba ça fois qu'il est partout jamais ko lo bana ngate journée c'est fois qu'il est partout yo posa ba place msoko tati na mona openante yo posa ba place msoko tati na repa fali na mona hotel et surtout rap fallait qu'on arrête les king écoute soki to amuta linzanza okota te linzanza stadi ko ko net yo boza déjà kuna linzanza po yakate okota te po mo yebi pour kokota to tu na question oyo mo sela makambo wana siko ngo tu na sous question wana au moins te ke yo mo ko poser ba place okota raté mais yo na boina tanga na ba question kenda raté tanga yo tanga nga pe no tenglo ba orchestre na kenda te po na sepela na orchestre na bango te na sepela na même ko yo ka musique na bango te est-ce que yo ko obligé nga parce que na za chroniqueuse il faut na kende ka na ba orchestre nyo se répétaka non ba fille ebele ba journée c'est belle ba comment kende po bata ba musicien na podium c'est ça ba comment que peut être ba musicien na podium ngas ko na kende la raso na bina kende orchestre na kedu ka musicien na sa une émission tu vois moi biso to na ti bana ba wenge to biso to bana wenge déjà ba la fali bolongo la kombo wenge s'il te plaît tikala le slogan ngana za ya Willy Penzene na champion adol ba olinga ngo obwaka nde mingi tu na nga question na répondre na biboye ngai na ba orchestre ona kindaka na kenda wenge na kenda na ko bando tanga oh ngaza mwana wenge na kenda wenge et puis na ba répétition en tout cas au monde nga rare mais son accueil peut-être tam son accueil ko lukana se contacter na mutu pour na sa émission vidéo tu vois mais ni t'étais ça au monde nga te na vandika de le vie du bonazui na ke rep non ça arrive aussi ya kanango par rapport à tam susu oui il fallait et na kenda était pour nini na kenda ba orchestre belé mais ba orchestre au pp ça matin kenda nga pété na kenda nga pété na zana courage wana te mais c'est pas dit que na kenda raté parce que na finga ba orchestre mobimato na finga ba leader ba yeni non et ça na kenda raté parce que na zana na sentiment wana ya okendité voilà te no ba analyse au sala ba critique ce qui to sala mieux te et ça na ko sa critique na ko ki yoka na bibo na ko sala critique yoka na ko sa critique parce que
biso tout ça la critique ceux qui comme sous musicien bimisa album et betité et yokanité tout ça la ngo ba analyse et logique mais analyse musu to ko sala bolobi ka vérité ya moto amoni ngo mabe tu vois tellement mo pesa ngo mo sali balance par exemple fali tandis que chaîne na bino identité na ba tumi ba ebi no fali est-ce que ba musicien Fabrice balika na film bouté plus que fali to bimisa ba vidéo neti ya mois passé au monde émission vidéo musicien fali au monde te kolinga ko inventer likambo te yo tunanga ka question na répondre mais kolinga to pesa lango elengi o comprendre tanga komoni ngolo ba à chaque fois lobelanga eloko wana kena okenda répétition wata te yimta yebisa ko ke yo tunanga non ya sanga ndeninga na journaliste et puis à orchestre o esape non e betaka mingi yo pe okenda pa wata mingi yango no kenda pe ba repa fali te okenda ngana no mona na repa fali te okenda te parce que olinga ko kende te okenda no repa wata parce que yo ko tunela ngango otuna o insister la ngango à chaque fois to ça les monsieur zalaka okenda repa wata te na kenda repa wata te parce que nazaka na sentiment okenda repa wata te musique ya wata te et ça logique donc yo ko tila ngango singa na kingote nga kenda ba repa singa na kingote parce que ça orchestre est influent na tuni na ndeko za pe chroniqueuse oyebani orchestre est influent yo mto benyo za orchestre influent yo yebi yango nga pe na yebi yango yo mto ngondi misanga donc dès que le quoi na kenda te c'est que na mona ngo influent te ponanga voilà. Alors, pour notre dossier à Pamela Cheko, na Yvette Kalombo, tu es de quel côté? Oh, nous sommes de quel côté? Comment on a l'équipe? Mais oui, comme il est bien. Mais yo, tiens, mi côté pour Kabouler, une équipe, n'a pas de tima, battant de bête, ma soeur, battant de l'ingé, un sens, hein? Oh, t'es belle, babino, yo, mo, comme ça, Pamela, non, Pamela, n'a pas fini, naïe. Na commissie wapi? N'a Pamela Cheko, la tolobanate, to solo la tête, to komanate. Naibi vine wapi mais sauf que so tuninga likambo à propos tam sone tolo bato sa analyse est-ce que fona ndimaka batu nyonso est-ce que na YouTube fona ndimaka mutu nyonso ce qui na lobi que non muto yo se comportement mais aussi so tuninga question mutu mo beto lobanati nati par exemple Karine Mokondi bolobana raté ko tuna mam yo tuna mam o tuna o bete na siko o yambinga mo bete na sola bato na to yebaniti o bete na sola bato to yebaniti bete na masola bato na sola na bango kobetela masolo bato na yeba na bango te apo lobanini apo ba fan ne ba benga complexe que ça combo na une émission ba tanga te lekise lisolo je mérite pas cette question tuna question mususu Karine Mokondi a auto finga Juvenal qui c'est na zongi parce que eza préoccupation ya Willy Pendele na champion dans la carte à La Rochelle Karine Mokondi a auto finga Juvenal qui bala oazala o bando travail na place moko batu ba benga ki babi mende mamango yo mokendele par exemple ndé to ala na auto sola na très bien par émission to sola très bien ba moni lobby na lekine émission no mo finga yo mais mamango yo mokendele bongo ces derniers temps Karine Mokondi na Juvenal Kibala, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ce que je peux dire, Eza, Omoni, Nakoloba, Omoni, la vraie définition de Nil, c'est elle. Elle est Nil. Fille, on a un combo. Oui, bien, on a été comme fille, on a été Nil. Si on insistait, on a répondu, on a qu'à tomber à mon cousin, bref. Omoni, Oilobanango, ma mimi ya ba star nyoso. Ya Myriam Wete. Na pesi mbo. Myriam Mokondi. Te na ebi kombo na te na biboye. Na biboye. Bakali. Moto yo tunanga nini? Na ina peso ka exemple. Mutu mo ba koza fan na yo. Mutu mo koza fan na yo. Neti champion adore. Te na biboye. Mutu mo koza fan na yo. Mais tam so sepela na Malika. Mais pour les oyote. Pour les oyote. Moyen à l'obisangé zati. Parce que nangi na lobanini. To mona ba tonton Juvenal na musika. C'est un bon tonton vieux qui balachou que je salue depuis Paris. Ngai na mona. Oh comprendre hein? Nga na mona. Aza tonton moko azaka respectueux. To mona aza tonton moko omoni ba erreur ezaka parce que kokota na délire ya mutu moko boye yango ta mususu après 2 ans 3 ans ekitisa mutu wana o comprendre mais na ndenga logique to lo bara vérité yango na la bête na final c'est un homme respectueux o comprendre hein tonton Jive c'est un homme respectueux dans le tout tika omoni babilo mususu to lo baka ba osibira onka parce que ba lukaka kokota ta mususu na ba bêtise ya mutu mo boye yango baza ko assumer lelo mais na ndenga vraie réalité akoki kozala entouré na ba bêtise oti parce que to yebi tonton Juvenal c'est un homme intellectuel ce qui lelo ta mususu bazala to yebi to bande mona na musika mais ma solo pe yaka
ozo comprendre to mona na musika me masolo pe yaka masolo yaka eyelaka ngate eyelaka pe yo eyelaka pe batutu na YouTube voilà ko sala on est tenir qui songi te déjà na pona question wana na ko lobaka ke non ceux qui tobito loba penya na ninge na ebite so na ko pesa ko mboni to na ko loba nini Gloria Lemba na makambo eza. Oh, comprendre. Donc, dans le bon sens, dans le bon sens, la fille, elle est nulle. On a commis si mouton, on a commis ça mouton, tout n'a pas de question à répondre. Comment Myriam c'est moi, tu n'as pas mon compte, mon boyo, mon commis na kanaï. Tu vas comprendre ma que commis kuna. Bakali, on a commis ça, on a commis ça mouton, on a mouton, on a commis ça, Kanzambi. Pesa nga pema tous les jours. Na lobby, na tangi mingi te na peso exemple ka ya kombo ya Mimi, ya ba star nyonso. Est-ce que na kumisi ya ba star nyonso? Aza ya ba star nyonso. Il y a presse en ligne to ba ministère. Il y a presse en ligne. Asolana ba janvier, asolana ba to belé. Yango na yo peso exemple na bi. Yo na te, ngani to solara te. Mais to mona makambo le kana YouTube. Ozo comprendre. Yango na ngina loba. Ngai conseil ngena pesa tonton Juvenal. Il faut rester calme. Il faut garder bon dinaye. A garder bon dinaye, a na réputation na ye o batu ba yebelier, a na ba qualité na yebele. Comment ko lingo sangselo mo ya qualité na elo mo besa na nil. Beaucoup mo pesa ngo valeur. Ba qualité bien boy. Tu comprends? On a ba qualité bien, yo pesa ba qualité bien, on a songi ndambo. Ozana mo songi. Bono lobela boy ba nyoso ba. O mo za songi bo est-ce que ba boni na bino ba bito ke yo za songi. Et surtout so ya mingo ngo sa mo ba ki songi na kati po na bimisa maloba mabe. Mais non le bimisa maloba mabe te parce que ça genre na ngatenga na loba ka vérité. Et le konga na loba tonton Juvenal a gardé bon dinaye. Ba discuter na muto yo. Omoni muto ya za mayele. Ce qui omoni ta muto mayele ce ko pese conseil. A muto comprendre makambo ba lobane et ça vrai makambo fo na salelango. Mais muto mo bazani nul. Azani nul. Seulement par rapport au concept nini. Par rapport au concept que non, elle est rien. Non, Azam Michael sur internet. Dis-moi comment bon la page na ba benga nga ba besa bo. Azastar na yo. Ngate pourquoi nga? Azastar na yo ko ngate. Une émission te bakali. Est-ce que na bien Azastar na yo ko écoutez pour insister na question na yo. Okotu na ba makamba ken. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle a rien, elle est nulle, c'est l'autre côté. Il y a tout dans la question, et on répond ba fan, ba finga, ba fan, so ba finga, ba fan, ba finga, ba fan. Tu vois, et kenda bongo. Ozomona, tonton Juvenal a gardé bon dinaye. Pamela Chekola n'a pas ce qui conseille une émission mon corps. Aza moisi, eza facilité. Après ça, bango tout elengi okende poto. Tu comprends? Oui. Après ça, bango tout elengi okende. Ah, na bien. Non, répondre à la question. Parce que na bakti bega mungu. Te ko bakti nga mungu en émission te. So yaminga ko bakti mungu te. O même émission nga. Te, zala prudent. Zala prudent peoloba question. Zala prudent ko bakti nga elengi te ko pesa nga elengi te. Pesa bango elengi okende poto comment ça? Ben oui, tout le monde. Yo côté Marlène Kassanga leader la fois naturel côté na arrangeur te wana niveau na bango te. Te wana niveau na bango te. Côté te na makambo ko tiaka te. Te na pesa exemple na tie. Na lobi boye te ko pesa exemple na makambo te. Yo tuninga quelque chose na répondre. Yaza niveau na bango te. Yo soko beta bongo ya loko lo makambo ba kofi ba vientone ba waze kwa o kita sikoyo na ba fabrigas ndio zo pesa exemple. Donc Marlène na tie na ba niveau wana. Donc to kene ko ta pas côté te. Na on pesa conseil na Pamela Chekola. Azam moisi après ça bango lengi na équipe nationale to ebike mutali bosa kende zara Pamela Chekola voilà après te na lobi na sa yeno oninga loba mingi ngana sisi na réponse ngata yozo contredire nga ozo comprendre yozo contredire nga na sisi makamu na ngai ti Pamela Chekola akenda poto avanda a concentrer vinae nzamba opesa ye o nyoso za nango posa parce que ti asala déplacement ya kolonga a ti ko kenda mboka mo bosala ki combien de trajets ozo comprendre à se calmer, à vanda, à quitter makambu, parce que belé peut pas kenda, parce que belé peut pas landa qui, bana bon on vie autant suya au vivre té. Parce que Pamela Chekola nanda kunaye, à vivre avant d'ana mobali naye, à se respecter, avant de garder bon dinaye, à se mondibo balobagi. De kolobate ça mobali naye, aza mobali naye, c'est pas facile, mobali abimise le visa, à lande lui, à sali le makambuti au que vana naye. C'est de même qu'un
toloba afilora aviva différent na bango toloba ngaloba na bango te mais ça ba conseil na pesa bango makambo wana mamona Yvette Kaloma monango kala ba photo bi mali solution le passé ne revient plus tobeta masolo le présent na le futur tobeta le passé te le passé pour ne pas se mailler au téléphone au moins na YouTube oyo soki olobi to bimisa ba le passé ebele baba nul basé le côté soki to bimisa ba le passé ozo comprendre mais na bibo malheureusement nzamba sala mokili to kozonga simate ozo kala sima na opesa réponse à makambo tunenga tikanga na répondre c'est de même que tout le monde a fait le rasin ndakunae avant na mobile nae a vivre vie moko boye o nzambe soka pambolé siko comme on s'appelle mukazu mukanda comme pe ko ya Kinshasa et ba devoir à domicile ko kende poto ko vendre le place mo stabilité ndaku makamutu et facile petit o comprendre et ça facilité alors ngai no c'est bon ba garder ba bandi na bango parce que bango déjà ba comme na niveau mususu niveau bango ba nga ba kita wana za niveau na bango te ozo comprendre Cynthia Rodol pas un tela nae au luka pa kota na ndenge nae ba comme na ba niveau mususu moto ake Rafine Tumba bake donc au moni moto soko kemboka libanda au moni moto soko kemboka libanda au changer structure OK siko ko s'adapter na monde mususu alors il faut se concentrer. Ozo comprendre ndé non pesa bande ko nanga basi conseil ba garder bonne na bango ba discuter na muto yo o ayebi ke soko loba ne likamba comprendre muto soko loba ne likamba comprendre te donc c'est que on loba za nul azana ine le côté na muto alors c'est pas la peine yo sala ba biloko wana neti pamela boy avanda a concentrer vie na ye a de na mboka oya mupaya o esenga ko se concentrer pour ozo oyo luka ozo comprendre c'est de même qu'a Filora donc ba côté na ba bêtise c'est tout et c'est nango ba comme son loka fait. Merci beaucoup. Elle s'appelle Jocelyne Magnan, comme l'a été présentée au sommaire de cette émission. Vous qui venez à peine de nous suivre, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité, mine information, ensemble avec votre le serviteur Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse. Merci à toi de la nation, tonton Banamo Pato, les big boss. Et moi, on peut aller là, il sentir ma belle. Vicky Mbela ni papa na Miyake et Kimberly Beverly. Tonton Tsamouna Palace, immeuble Sila Ibabi, bientôt dans Okende. Mais. Et balan nanga na Chenette nanga au Platini Mwindo ba Platini les jeunes premiers à Toulouse Ari Modogo ce que les jeunes premiers d'Ottawa et puis sans oublier Yaouli Penzeni grand frère propre mais c'est le français champion à Don la carte à La Rochelle et puis Pascal Walumba mais c'est le français Pascal Walumba avec force Raoul Boukambu Motonanzambe grand frère propre Raoul Boukambu en France, Yannick Kola, je ne pas dans ma Abongaka, la grand frère propre, merci beaucoup, grand frère Nangaï. Alors, champion Adol Azotalayo Malika, au Nyostu au lobby déjà, champion Adol la carte à La Rochelle, champion Adol la carte à La Rochelle, na maître novice Biongo, papa Nanouchka, très fort, le seul maître la carte à Paris, maître novice Biongo, papa Nanouchka, à Lingarope, moi trop, mais au moins, propos au Nyostu au lobby par rapport à l'émission Lelo, message na yo ya souka pour entretien autopé, auto solo, to sali Lelo. Parce que Kenimboumba arme lourd, on t'a longolanga ma colopé à Otala. Voilà, Kenimboumba arme lourd, on a pris un scooter, on a pris un scooter et ça, on a pris bien. Pour nous matin, on a pris moto, donc on a pris un scooter et ça, on a kakano. Donc voilà. Bon, on a makamutu auto lobby par rapport à un déto solo li, et ça kaka, au moni. O vie auto sala na YouTube eza mondi mususu alors soko za yote soko miyebite o kota na ba bêtise o kota ba delimo o se retrouver na kata potopota makambu mo boye o un jour ko nuire vie na yo donc voilà conseil déjà na pesi pour na bande ko na wana base à la vigilante, base à la prudente. Lipamboli so kezo ya lipamboli linga place makele l'été. Lipamboli linga place bitumba te linga place ba discussion te. Pas garder ba bondi na bango, ba tika muto ya Monique azane folle. Azana ya mi komisa na ni oui, elle est nulle. Bo so na mutu mo azane nul. Donc pour dire que non ata bondi so ne banda le loti les 30. Alors tika leur comprendre ne makambo wana te. Alors bango ba garder ba bondi na bango. Basa la vie na bango, basa ba foyer na bango, oya boti te, asenga nzamba pese mwana abota. Donc voilà. Ozomona donc eloko lo ba pena mingi ezato moninga linga yoka ba fan, na linga rasute so ba minga na émission na ba loba.
na bandolo bate eza yanga te so eza yanga so yaki na droit yebiso te ke yaki to na ba fan ba biso bana droit pe kate ba yebake ngai montre yaki donc yana sens te déjà de quoi na tambola ni te c'est que na biloko pe yaka donc il est important te il est important yango nana batu pe nana batu nanga o pe balingana za salité te o pe balingana za voilà Fabien Ngom international linganga kuna njala te Fabien Ngom alinganga kuna njala te alors ba Brita Simakana na kata Belgique alinganga kuna njala te donc bakale en tout cas vraiment merci à trop malgré qui songi na yo la songi te bongisa maloba wana ngopoko kano penga te tio mokene garçon pressa sepela ina ngoto do benga songi tio mokene yebisa yo pe o changer moi structure et ko kakaote o kokanga te par rapport à quoi te so ngo côté on est ba bêtise ba tuna ko tuna ba kombo wana donc yango na biso OK ngana lipa so sengi lipo zo lipa donc so ko tuninga question on répondre parce qu'il y a logique il faut na répondre na clôturer na parce que ba benga déjà ba Brita Simakana de Belgique ba benga voilà merci beaucoup na batutu balinga Malika ya Ferro Bolingo Washington Vieux Blanchard Maïsa en tout cas vraiment batutu balinga et puis joyeux anniversaire à Brandis et Tchali un français perdu au Congo de longue vie à toi aussi en tout cas nzamba batela yo nzamba bakisela o ezanga kina 2019 on est ensemble et puis merci beaucoup naibité batu baza temé belé ba fan tout ya Malika batutu balinga ngai donc ngapi na linga bino moi trop donc voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement. Cadette Niembola Champagne, babi peselanga Niembola Cadette Niembola Champagne, peselanga mbote na Eric Timbombo. Donc Claire Boboula boni. Claire Boboula baby fresh les plus beaux de Paris. Claire Boboula Sola Poto et Salo grand garçon. Voilà. Sola Poto même mingi maman Emeline Zemba ya tous pepele ya mbetolo. Donc bambote no place aux Ali, maman na lingara yo nde yo linganga. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Olinga Gondenge pe Alinga mingi parce que Mamé Miline Zemba Alinga bana nae seul mécène maman Ototika ni akaba makasi za Mamé Miline Zemba mais merci infiniment aussi à ma grande sœur propre Yaya Ale Kinaye MK Sainte Alice Oranjikoy Maakoye responsable MK Sainte Alice Oranjikoy Maakoye bientôt zozala na kin awa na okeni na caméra na ko filmer yo na ba Herman pour au garçon slim mais sans plus tarder je remercie déjà de la nation tonton madame patron les big boss